namo, kurera namo. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino soto ba bolinga kama mo ile anitu na pesi bino ba mbote ba ebwe abarize nu mavimpi maluka imoyo boni bandeko nanga boza bien boni santé kimi ezali eske bolamuki bien ndena ba toujours ke kolala kolamuka eza habitude te tango nzamba pesi mpe mabomo koyeba na okumisa nzambe kopesa nzambe merci kolala kolamuka eza habitude te ba ope batiki biso to leki bango na eloko moko te. Merci mingi na bino soto ba bolinga maman Elia Nitu. Merci mingi na bino soto ba bosepela maman Elia Nitu. Merci mingi na oyo nyonso tu boza ko réagir par rapport à ba émission oza kota na chaîne na biso ya Elia Nitu TV. Alors soko oza muto sikana ko senga na yo o s'abonner. Après avoir qu'on s'abonner ou activer cloche de notification pour qu'on soit notifié à chaque fois que émission est Sky Kokota na katia chaîne na biso kaspona tongo alelo toko solo la boy avant na bimisa maloba na munoko na ngato kana maloba ndeko mwasi libala eza kitoko ya solo libala eza malamu ya solo pour Bible bina biso que il n'est pas bon que l'homme soit seul bon to la nananu avant tokota na katia détail. Bonjour. N'a passé qu'un message là-bas, s'il te plaît. Ce qui offre à l'ibala. Comment que Simbate et Abima Kende pardon. Osez la terre. Au Koufa. Regarde-moi. J'ai perdu ma sœur. Ça fait 5 mois. Ma sœur unique sœur que j'étais. mon corps pour la bombarder. Non, d'accord. Pendant ça, la bien, il faut qu'on s'en existante. Mais ce qui n'a réalisé, quand je suis comme ça, je pleure toujours, mon cœur est brisé. Toujours dans notre tika mobile bimakende. Tika mobile yonzama pesi ma révélation dans son tika bimakende. Raison bana n'angeze toujours, raison ya n'angeze toujours bana. Bana. Natalia bana. Mais aujourd'hui, je me retrouve seule. Akufi. Azali susu takenda. Biso bato tika bota pasi na motema bandeko. Soza libalo so mona ke mobala na so salo banko e ko mema ona liwa ya. Bima kende. Pas n'importe quelle situation ça moi si au longa kaka. Mais cause la théo tika famille on a pas si boy. Botalanga na pasi na kote na komena le pasi na kamwana kata na ngatisa na naze la tana zonga na kutaye na mona ka soute na ke kutaye journaliste ça fait mal au cœur mal très mal je pleure. Moi, si na bonde de bino, so que je suis maté. Tika kende. Bonjour. Bon. Bande ko bozo talangai ezala basi ezala mibali. Toye bibiso nso ke libala ezala ka eloko ya esengo.
Tango mobali awutaka epai na bango atiki ndako na bango azwi libota na ye bake na libota mosusu bake kozwa mwasi mosusu mpona babala ye bandeko ezaka likambo esengo ezaka mpona koboma na te ya solo to kokompare ba vie na biso na vie ya tango akala oyo ya bakoko na biso te pe ya baboti na biso kasi makambo echangeaka lelo toza na 21e siècle bandeko makambo ebele ese echange makambo ebele eza lokola ndenge makambo ezalaka kala te bandeko na nga lelo kola moko okaka babomi mutu okoka babomi okoka bamutu akufi te po alingi kokufa bandeko liwa nyonso tu ezaka liwa ya nzambe te ndeko boza komona ye awa ndenge boyoki awuti koloba wana ke mon cœur est brisé soko mone kokite ndeko na ngai tika kende lengela bomoi na yo lengela bomoi na yo ya solo baboti na biso bakoko na biso bango bazalaka na discours ke pona bana navandeli bana navandi pona bokola bana na ngai mutu musoko ko bokola bana na ngai te ya solo parce que mama nyonso to alingaka abokola bana na ye mama nyonso to alingaka komona ndenge nini bana na ye baza kokola soki bakoli malamu lobi bapesa ye esengo kasi likambo kanga motema ekotisi bato ebele na lilita likambo kanga motema ebomi bato ebele tango baboti na biso ezalaka lokola tango oyo ya lelo te lelo ekomi mobali alali alamuki soki alobi akotuba ombeli akotuba ombeli soki alobi akotumba yo akotumba yo soki alobi akoboma poison akoboma ona poison yango wana ndeko akufeli ya na ya mwasi mobali muto abomi grande sœur na ye alobi tangu grande sœur aza komona pasi mobali aza konyokola ye azoloba na baka te pona bana azoloba ne pona bana Natalia ponde ko mwasi komona ye Natalia na vandeli bana Natalia pona bana na kokende te Natalia na bokola bana kasi ndeko na yeba kiteke na kati ko bokola bana boye mobali akomema ye tina lilita kokota na sa mabele akotika bana yango yangwana lobi ke bandeko soko moni esimbi te tika kende soko moni esimbi te tika kende lengela bomoi na yo ndeko mwasi lengela bomoi bana baza kotikala toza na exemple ya ndeko na biso Pamela Cameroun kende ko boma ye kuna na mboka na bango na Cameroun likolo ya bolingo ya nini bolingo ya lokuta tango bomaki ayoka ki mawa te kaza mwana ya batu tango bomaki ayeba kiteke mwasi oyo ya botelinga yi mwana wazobe yanga papa tango azoboma ayeba kike mwasi oyo na kati ya limwaza na bana mibale ya mapasa mais lokola motema ezalaki na bolingo te lokola satana sa telemaki ya simbi likonga po aboma mwasi yango wana ndeko Camerounais abomaki ndeko na biso mwasi Pamela famille perdre Pamela lelo oya taba na boloko ase kolo na biso te aza Camerounais lobi bakobimisa ya kobima libanda tango akobima libanda akozo mwasi mususu biso basi na se ya bolingo wana ata ebisi mwasi ote bakoselenga makambo emataki kitaki kuta za deja na mwasi parce que abomaki Pamela azumukanda mwasi ne po azumukanda Pamela po mwasi na aya nango na poto ndeko nanga milengela toza wana pona kopesa ba discours mabete toza wana pona koloba teke o mwasi na mobali boka bona te ezaki soko moni ke libale zoko mema ona liwa Bible yango moko lobi ke somo ke liso ememisa koma nsumu ekomemona lifelo longola liso yango bwaka tango bazolo ba lisu elakisi penza teke liso yo talaka nango non elakisi ke ba problème oyo zokutana nango yango ba bengi yango na lisese ba bengi yango lisu misu soka zako memisa masumu bandeko ndeko mwasi oyo semeki na ye azaki mobali ya grande sœur na ye bandeki konyokola grande sœur na ye makasi babota maka bana basi mibala azopesa ya conseil ya tika libalo tika o te na vandeli bana pona mwasi nyonso aka na bolingo ya bana na ye na vandeli bana mobali abomie na susi ebomaka bandeko na ngai susi oyo bozoka susi ebomaka ntango motema eza ya kozika motema eza ya kobeba susi etiaka ke motema eza kotoboka malembo motema eza kotoboka muke motema etoboki motema etobokaka po motema elembaka motema esufraka bandeko eloko babengi bolingo susi ya bolingo enyokolaka nde motema enyokolaka matoi te enyokolaka motema enyokolaka mutu yango wana soko za libala bandeko tango kiko bala mwasi
oke ko bala mwasi na bolingo nyonso ndeko mobala bite na bala mwasi nanga na tya na ndako soko monike mwasi na yango bala ki otya na ndako olingi lisusu te ba mama nga na bala ki na tya na ndako mende za bolo kwa na lingo susu te na moni toka bona à l'amiable kende nga na tikala kende nga yi na tikala soko moni mwasi aboyi ko kende oke ko trouver libota na yebo yebisi libota lobi bandeko na bala ki po na zaki na bolingo na linga ki kasi sikoyo na za suna bolingo te na lingi lisusu te bozo ndeko na bino azonga pa na bino pongai na lingi lisusu te à l'amiable makambo kanga motema ekoti si bato ebele na sa mabele bato mingi batiki mokili likolo ya kanga motema bandeko na ngai bato ebele batiki mokili likolo ya kanga motema mama ekoleka nango motema ya mobali soki eseki libanda motema ya mobali soki eseki olinga mutu mosusu bandeko na ngai ezalaka facile te po ezonga na place oyo ezalaki bomoni bino moko ndeko ndenga leli bomoni ndeko ndenga leli abi grande sœur na ngai likolo kanga motema soki ayokaki me aboyi kokende mpo na bana abina bokola bana ba mama bana oyo baza ba orphelin eske bakolaka te eza na mwasi musaki kobota na mbeta hôpital na maternité akufi atiki mwana me nzambe nde azwaka soin ya mwana wana ti mwana pa kokola bo PCP lisobo bike no mama na bino tango kende kobota yo tango asali kobota yo pe mekatanaki mama akufaki yo tikeli na bomoi akokola bana ebele bandeko nanga batikala ba orphelin mama ake na mbeto ya kobota boti ata boti mapasa soki nzambe azwi molimo ne bana na batikali bakolaka nzambe azwaka soin eloko mosusu kokangama nango te bandeko nango kokangama na libala mosusu me libala wana eza ya yo te bandeko na ngai kombo nango kanga motema ozokanga motema ti motema ebeli ntango motema ebeli motema etoboki yo okufi okei mobali wana atikali na ye atikali kosala bisengo mibali bazali ata mwasi aza na kati ya morgue me ye aza na mwasi mosusu azokonsole ye deja me mwasi na ye aza na kati ya morgue ye aza deja sa aremplace nani bakundi mwasi te aremplace deja na mwasi mosusu azwi mpe mwasi wana etie mpe na mbeto asali na ye mpe bolingo abosani ke ndenge na zawa eza na mwana ya bato aza na kati ya morgue mpo na nga ndi mwana mwasi akufi etalaka bango te mpo bolingo ekomisaka mutu zoba bolingo ekomisaka mutu kiwelewele bandeko na ngai ya solo mama nyonso alingaka kobokola bana na ye mama moko te alingaka nazwa bana na ngai natika bango non ntango ozokangamela bana bandeko na ngai basi ozokangamela bana mpo na bana ebongo soki eza mobali abomi yo te me obeli noka normal okufi bana batikalaka te obeli ka normal ka ndenge ezalaka boye ya moto esali opasi okoyo okufi bana nao bakotikala bato mosusu bakobokola bango epuis bakokola par la grâce de Dieu nzambe akotika bango te nzambe akozala na bango bana bakokola ce n'est pas pour rien le mot orphelin eza koexiste mpo nzambe ayebiki bamosusu bakotikala baorphelin bamosusu bakotikala baorpheline de le bas âge kokangama kaka te ke bana na ngai sikoyo mama okufi otiki bana batikali so na pasi ya koleka batikali so na pasi ke mama na biso akufa mpo na biso soki lelo mama akota na sa mabele ezali mpo na biso yango mama akota na sa mabele bandeko mabala ya ntango akala eza ya ntango ya lelo te ya lelo esimbi te tika kende mokili ekomi ya kobeba ya lelo soki osimbi te ndeko na ngai tika kende. Nena passer un message na basi, s'il te plaît. Azo passer message na basi. Soki ofana libala. Comment que simbate? Et abima kende pardon. Ozalate. Okufa. Tala ndenge ndeko aza kola motema pasi ndeko na mwasi babotamaka bango mibale botala pasi ya motema kolelezo uta musika. J'ai perdu ma sœur. Boyoki ba maman. Ça fait 5 mois. Ah. Aye koloba pona pasi po ete unique sœur na ye. Yango mibale yango ko ipsa bino bandeko soki esimbi te tika pona mobali mibali bandeko na ngai pona zala bien fona kosa na kai bandeko pasi n'a réalisé quand je suis comme ça, je pleure toujours. Est-ce que mobali alelaka su ndenge azolela mobali alelaka ne su te
Poza na mwasi na ye mususu deja. Bima kende. Yaya boyi. Yaya tika mobali. Nzamba pesi ba revelation yaya tika mobali bima kende. Yaya boyi. Yaya linka libala na ye. Kuna bana. 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 Natalia Bana. Bana. Mais aujourd'hui, je me retrouve seule. Accouchée. Azali susuta kenda. Ali susuta kei. Bandeko. Ndeko. Bana. Mwana soka zo bela atoke nepa ya munganga soki nzamba chelo boko na mawate akobika te biso batunde tozalaka boye soki nzoto se beli atoke hôpital mais soki nzambe chelo boko na ete pobiko kobika te traitement eza ya solo mutabikisa kezaka nzambe mobateli malamu ezali nzambe bandeko nanga omona mwasi aboti mwana aboti prématuré tike na couveuse mwana tike na couveuse kuna zolala pongi ye moko nani nasaka mwana wana ke akola ezalaka nzambe bandeko bana siko batikali awa bana batikali siko mama yo kufi okei otiki bana na yo makambo yo soki tola kisabweza po ete ya bandeko o bazana bakati ya ba situation ya boye suko mwe peza ke libalo zoke no memona liwa mama tika kende bana bakokola na grâce ya nzambe bana bakokola suko monike moteme se bandiko toboka yo pona bolingo yo lingo kufa pona mwana mutu mususu mobali azali mwana mutu mususu bo moni ndeko mwasi ndenga leli ndenga za kolela yana ye mobala kolela boyete ke o mwasi nanga mama na bana nanga mobala kolela na ye bongo te pona nini parce que ako remplacer mwasi na mwasi asi a remplacer mwasi ona mwasi mususu kasi ndeko mwasi osoka présenter bino bandeko akoloba aza cousine na ngai ya na nga kufa tobota maka ami bale ya na nga kufa aza cousine akoloba ke aza mwana mama leki na ngai aza mwana mama kulutu na ngai ezaka kapona kote ya bato ebele bavandi na kati ya mabala eza malamu te na sina boti soki tokaboni mokili koloba nini mokili kosekanga mama ndima mokili seka yo mais ozala en bonne santé so nakabwana mobali oyo nakovanda pi mama bima na ndako wana kende na foyer pe mundela tikaka mutu te kende kobandela vie kende kobeta ba 115 bakopesa yo ndako social na bana na yo okovanda kokufela te ezaka pona ndako aza na ndako moyena sala eza te na kokende wapi ya tango wutaki saso yaki na ndako utaki maboko pamba tango wutaki saso yaki na mukanda to yaki maboko pamba nyonso kutaki yango biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akomisama alleluya biloko nyonso kotikala bandeko na ngai soki mutu lelo atiki biso na mokili oyo azaka na 2 mètres o babungiselaka mutu akendaka na ndaku te mutu akendaka na bijou te mutu akendaka na bilamba te mutu akendaka na mbongo te akendaka maboko pamba yango bible bina biso eloko nini o mutu kolingo gagner mokili pona o perdre âme na yo bomona comme na likukuma tellement na oka pasi ngaso likukuma bimi cela veut dire que place likina motema. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il faut perdre son âme? Bandeko na ngai o bozolanda ngai mokili eza malamu te mokili eza sunenge ezalaka kala te mabala lelo ezakanga so motema na singa te lokola batanga bakoko na biso lokola tanga bamama na biso bamama mingi bamonaka mpenza bono na kati ya mabala te mpona monyokolo ya batata kasi bazalaka koboma te me ya lelo oyo mibali baza koboma baza kotala te yaya soki esimbi te tika bana bakokola na kombo ya Yesu nzambe atikaka bana na ye te preuve neke baorphelin bakolaka tomonaka batémoignage ya mama yanga tikanga na 5 ans papa nanga tikanga na 7 ans bakolaka siko ndenge bana batikali soki mobala zweli bango susu mama moko ya malamu te bakomi susu na pasi koleka yo esika molimo ezali ozoloba soki mutu azongaka nazonga nakende kobokola bana mais c'est trop tard kolinga te koma trop tard kolinga te opesa pasi na libota kolinga te famille banda kolela tango nyonso soki mama bango azalaki soki ya nanga azalaki koma bomoni ndeko mosi ndenge kolela na pasi miyo ezotanga na pasi na motema kasi mobala aza kuna te po mobala sasa nini avant kutu mwasi akufa azalaki deja na mwasi na ye donc ndenge mwasi akufi akundi mwasi aza deja na mwasi musuna ndako bandeko nanga mibatela nzambe abatela yo kokota na sa mabele pona mobali te Bible yango mo ezolo bana biso malamu vana na ndako oyo ezangi musuni kasi eza na kimia
ke olala na ndako moko etonda musuni misuni etonde na kati ya ndako me kimia eza te wana eza libala te malamu lala na etoko kasi olali na kimia olamuki na kimia ke olala na mbeto moko eza na badiamant na baor olala kaka na tension 18 olamuka na tension 24 te zanga nyonso lala na tension 12 lamuka na 13 lala na tension 13 lamuka na 12 kimia eleki nyonso mpona kosukisa soko mo libala eza toxique kabwana na libala wana bana bakokufa te po yo kabwana tata na bango bana bakokola bakozanga pele kwa kolia te po yo mama ozali wana mpona kozwa soin ya bana libala so eza toxique libala soki omoki libala oyo komemona liwa ntango mosusu yo komona te kasi bandeko bakomona ke libala oyo eyeme bandeko na biso na liwa soki bapesi yo conseil batalisi yo tala boye yo moko osala examen de conscience ozwi décision yango wana bato bazaka baconseilleki mutu boya boma libala mutu bapesaka conseil soki amoni ke conseil oyo bapesi nga te libala na tike koya komemanga na sama bele atiki soki pa amoni ata baconseil bapesa nga na kovanda kana mobali nanga tina kota na sama bele wana volonté na ye moko akoti na sama bele bo tirer leçon na émission bo uti kotala bo tirer leçon na maloba ya ndeko mwasi Natalia uti koloba soko moni mutana ba situation mabale za ko déranger bino na libanda bozomwa parce que muto azana kati ya monaka te air moko bato libanda nde ba monaka bozu vidéo oyo botindeli. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusaku muna nzamba anubesheni bana bons. Joyeux Noël. Bonsoir. Maman Eliane, nous invitons à la Providence. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là, je suis déjà nous avons travaillé ensemble à Sitara et donc Nathalie et ça c'est excellent. Je me redis un peu trois mots d'un mariage. Je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune Lyon, le lien de la commune. J'ai l'habitude d'effectivement de célébrer le mariage. On va célébrer avec Innocent et Nathalie ce beau mariage qui a rassemblé tant de monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas, on s'en fiche royalement, on les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le haut, garder tout le haut. Et avec ça, on va s'en prendre on va le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la mort qui sépare le couple. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa d'Innocent, il s'appelait André, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, et là où il est, je pense qu'il est très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André était pour moi un frère, parce que vous savez, en Sanglo, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère, on dit Ita, c'est mon frère. Et on fait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter Nathalie. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela. Voilà. Maman Eliane du service de la Providence. Là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman Eliane, toi, l'homme
C'est bien moi, maman Eliane, c'est moi. Je suis là, c'est moi. Papi, ninda bai